C'est béni. Paikani mokolo mwalelo na basangolo kota lingala to yambi bongo mokambi ya lisanga ajo kaka babilenge baye bako opesa katata mokambi wa ekolo Congo démocratique Joseph Kabila Kabange maboko ndeko Zombi Fabrice Boni Kimia ndeko Jadon to yambi yo mingi penza na oetali misala oyo zali kosala to moni ete ozwaki mokano ya kotambola penza babituka nyonso kokutana bongo na ba chef coutumier pona ntina na oetali mokakatano mingi ezali kotalisama na oetali bongo mwanda ntsemi tolingi toyeba ete libaku wana esalami lolenge kani mokano wana yaki ndenge nini pote omikotisa na makambo wana na pas komikotisa na makambo wana nazali moko ya ba chef traditionnel ya République démocratique du Congo précisément la province ya Kwilu na ba ex-Bandundu nazali président général fondateur à Jokaka. Mais il y avait un moment que le peuple nabiso, le Congolais, makila na bango ekotanga chaque fois. Et nous on peut pas laisser ça comme ça. Donc au tika ngonde ngwana te comme on a chaque fois jeunesse au biso tous les gâteaux encadré pour être lobby base à la bateau na République démocratique du Congo, jeunesse wana makila na bango continuer kotanga. Et c'est pour cela na mi mona ki lokola ke musala na ngai ya bonkumu oyo bien fumu ezali combattre la peuple parce que ceux qui peuple azalité un comme azalité président azalité ministre pour azalité donc c'est le peuple ndé moto asala pour babenga yo mfumu pe babenga yo mokonzi alors na ekiko décider était na fandi sa bande ko nyonso ya ba chef traditionnel ya République démocratique du Congo pour être tombé kepe kozwa décision ya tina ko stopper hémorragie wana o ezosala ete bana ya Congo bakufa et hémorragie wana toyeki komona ke oui ezali bayi politique autre baka chaque jour nga na yoke bayi politique ba opposant banani majorité tout ça là nde babimisaka peuple na balabala mais toyeki komona e komi na un groupe ya ba adepte oyo tobengi ne mwana nsembe nde bakomi kobimaka sikoyo komenasaka kotakaka bato baza na minduki croyake ne mwana nsembe a promettre bango ke bino liwa eza société pona bino pendant que c'est faux et par là ne mwana nsembe azoko utiliser au nom des chefs traditionnels et pendant que je suis parmi les chefs traditionnels je me suis dit non il faut tout stopper yango il faut tout yebisina ndeko ne mwana nsembe arrêter ma bêtise lelo na lolenge ya misala nyonso oyo sali ndenge otamboli mbano ezali ni tope résultat nini oyo yozwi na masolo nyonso bosali mbano ezali que tous les chefs traditionnels na République démocratique du Congo na étendue nyonso ya Congo baza d'accord la démarche na ngawana et baza d'accord to sangana bomoko pour to sala grand forum na kati ya Congo central et précisément na territoire ya Nemo na Nsembe. Il faut que tout sur le chef traditionnel ya Nemo na Nsembe est-ce que azali autorisé ya kokufisa peuple Congo parce que peuple Congo
azali peuple moko o soki totali na kati etandi ya République démocratique du Congo peuple o tobengaka ya kimia ya do peuple moko ayambaka batu ayokaka mutu même soni mais peuple comme oxé ya kokufa te pona un certain quelqu'un oyo azana ba intérêt na ye personnel o ya kubundela po ete azwa mosolo wana lingi siko abomisa peuple Congo po ya bénéficier na mosolo. Donc c'est ça que toko kende kuna epai na ye na kati ya territoire na ye pona ko stopper yango ko yebisa ye ete soki alingi politique azali député national akende kosala ba réclamation na ye wana zo réclamer na kati ya assemblée. C'est là où population atindaki ye si ya kolongono likambo moko ya mabe akende mbango akende kolo tango bozwaki tango ya kokuta na bobanzaki na ye pe o azali lokola chef coutumier ya bai Congo central po te bokuta na etope bosali projection ndenge tolobaka na lifalasa ya ko fixer rendez-vous po bokuta na ye na ko je pense pas que azali chef traditionnel pona nini to bandaki na Congo central esika ya okende na ba province. Je pense pas que azali chef traditionnel azali chef ya groupe ya église spiritualité na biso bokoko ndeki tolobi ya église oyo azwa vision na je crois depuis 1986 si je me rappelle bien et mais ce qui otali vision azwaka vision 1986 c'est seulement à l'époque de Joseph Kabila le président oyo azalaki ya prophétique oyo ye yebaki que un certain président koya il s'appelle Joseph Kabila quatrième président du Congo yenda ko pesa biso église des noirs passage était tous à la bateau. Azalaki bloqué, ti jusque na gouvernement, na régime actuel, ne e favorisa ki bango po ete bazali ba na Congo, ba pesa message na bango. Mais tangu ye aye kokota na kati ya sentiment ya kanyaka po ete akoma na mosolo ebele, asenga ki etake na politique, alongoli vision na église, amemi yango na politique. Tangu amemi yango na politique est comme ko exige ye sikoyo makamoto bengaka na politique lokuta tango continue na lokuta wana lokuta memieti na point oyo akomi ko livrer peuple Congo na esika yo lobi ke pona nini to bandaki kuna te na kati ya Congo central. C'est vrai na kati ya organisation na biso tozali na baye ya Congo central tozali ka biso mote bandundu katanga non tozali na baye ya Congo central et to tindela ki yepe mikanda et tout yambama ki papa mokonzi ya intérieur vice ministre intérieur nazo saluer parce que pesa ki biso encore makasi et to continuer na ba démarche wana poto stopper ndeko jado bitumba nanga Zombi Fabrice Devayo ezaka toujours ko protéger valeur ya jeunesse congolaise ko la jeunesse congolaise te lobby et ko zala ya biso mais ce que jeunesse zo continuer ko kufa oyo bakoya lobby to ke zo bango na Uganda te na Angola te. Donc moi je pense que message nangai chaque fois que nazo telema liboso etandokie nazo loba ete na ndeko nei mwana sembe esika azala ete vrai congolais à comprendre ete bato yazo ko kufisa bazali na balibota wana ezoko lela ndeko makila elelaka makila soki etangi na mabele mingi elelaka. Donc a stopper biloko wana pamba te biso ba chef traditionnel tozo ya epai na ye kokutana na ye kosolola na ye elongo moko na bakonzi ya Congo central. Matono mingi ndeko Zombi Fabrice tina na oetali message enene oyo outi bongo na kopesa topelo kola mbela na bai Congo central mobimba pe na ne mwanda nsemi wazali bongo boko ya bai bedeka po ya kolandela bongo penza misala na ntina ete makila ya bana Congo e sopana lisusu te na banzi tokokoba penza po ya kokutana lisusu nayo na oetali bongo misala ozali kosala po te obimi mwa mingi mikolo libanda ya kolo Congo démocratique onzela ya osango liloba suka ko za nini po kitokabo liloba ya suka na ngai pa ya suka mbe pona emission awa ekozala ete mingi pa tata mokonzi ya mboka ngana ko ibisa tata mokonzi ya mboka ete tata mokonzi ya mboka yo zali parent yo nozali premier citoyen yo nozali premier magistrat premier militaire et premier chef coutumier de la République du Congo. Pression mon côté ya bayi politique ya Congo et que ninayo kino osala oyo kokai ko sala te pamba te biso ba chef traditionnel et nous les jeunesse ya République du Congo nde batuto vota kiyo to chakio isika wana na yango wana likambo ezoko yela yo ete komona ka peuple na yo oyo zo bundela pona paix bazo kendeka ko kufaka
nous les chefs traditionnels, Tosengi maintenant, président de la République, a traité qu'un les chefs de coutumiers pour nakoloka kimia ekota, même dans la opposition ou dans la pouvoir. Donc le chef de l'État, Azali Mokondinabiso, toko continuer à respecter kino mandat na ye kosila, kino a coupé ça, passation à pouvoir et pas à motomosu. Donc Azala na kimia, pambate le boko na biso chef traditionnel ezainaye. Matondo mingi ndeko Zombi Fabrice pe na bay banso bay balanda ki biso mokolo mwalelo nde tokabwani na bino kasi tokobosa na te Michael Chio wazalaki o nzela ya Masini ndeko Dorcas Lubo Digital Ngoi Elvis Ndaya Ornella Antsakala Nana Bwana Ginette Omatoko pe bandeko basusu Maître Corsis Madoda nde tokabwani botikala malamu pa yezo mibino.